esengo mingi kokutana na bino lisusu bandeko ba abonné ya Folk TV pour na compte ya émission Bosolo ya Mboka. Lelo tozali bongo na Christian Lumu azali bongo moko kati ya mouvement citoyen et chanaye tokosola bongo na tina na etali actualité ya mboka na biso mbote ndeko. Bonjour maman. Boni yo. Non, calme eza na ngo. Makambo eza ndenge na kati ya Esha. Esha makambo eza kitoko. Ta kitoko makasi. Toza kobongisa na ba action oyo tozo bande ya sika. Je crois pouvoir oyo to bondisa ki makasi ba année oyo eleki. Et c'est longwe litipe ko suka bongote. Lors toza na kati ya kobongisa ba action mususu ou parfois écoider président oyo ya sika akoka ko répondre na ba exigence ya peuple oyo bazwa kité na pouvoir oyo itobima. Bolobi pouvoir bobunisa ki makasi ese longwe kasi lelo na 3e législature ya mboka na biso la plupart ya balobeli ya mboka o peuple ya poni baza ba o bazala ki déjà na 2e législature. Est-ce que bozomona te que parfois combat na bino peke ezaki quand même voué na échec? Te échec eza na ngote moni ba maponami na kati ya mboko madame et mbonga kozala na musolo. Soko musolo eza te eza vraiment difficile pour bato bamona yo ba voter parce que congolais mingi na habité mapona meza nini parce que congolais azana za mingi et a moni que ceux qui le pour postuler oza na ba idée na ya bien ba projet qui toko mais soko za musoloté moyen à voter yo ezate parce que ba aventure les kaka mingi de ba pesa bango ba voix ceux qui baillent na assemblée kuna ba congolais ba mona ke côté alors c'est sur base ya ba aventure wana les kaka na ba député au biso to votaka. La réponse à bien été et zongaka na peuple, c'est-à-dire redevabilité zagate na peuple na bango moko yangonde au moni bato bakomo kota kona ezaka soko yepes moi 5000 moi t-shirt ne peuple a voté par rapport ya mongo na opesi mais soki toke na conscience que peuple a conscience à ko voter mutu oyo pour apesi mongo te yangonde na parlement bato batondi ebele mais je crois changement éco zala na minute mukete to ko bande enseigner ngo to surtout enseigner ngo to zo continuer na enseigner pour peuple aye baké to ko tinda mutu na parlement ki le belo pona 5000 francs à pécité mais il faut tinda mutu ki le belo na yo moko c'est-à-dire wana kozala na quand même na reconnaissance ya ke place on aye na tindami c'est-à-dire je dois faire tout na répondre na bato yo batini nga place mais ceux qui mutu apé so 500 francs na yo 5000 francs na yo polo na ye azana droit ya ko zongela maloba oyo yo tindele ta loba ah ngaso na awa na pesimo na ngai fona sala bisalela à dire c'est ça oyo zo de kanamboka o to sepeli mingi na intervention na oyo ya lelo moi liloba suka pona mboka pe mazole kana kati mboka na biso ouais lilibona suka na mazole kaizake to zaki posa ke pouvoir elongwe to ju président Asika to ju président Yasika peuple congolais a kokako zala sima ya président oyo pour ba projet na ye ezala exécuter sinon te sotoke na ba mubulu na bandenge makambo ezomona na sikoyo bato bazo fingana a dire un tribal nani tribal ekoti entre biso ba congolais mais tant que toza bato ya mboka moko on a obenga peuple congolais nyonso bisika bazali bipai bazali toko kozala ensemble tozala na bumoko tolongola ba sentiment wana ya ba politicien ya biso balingaka bango na ba intérêt na bango moko parce que na situation toza soki kezaki intérêt ya peuple ba politicien bako bundate mais peuple ayeba ke soki eza pona intérêt na bango moko yango ndo moni bazo bunda bazo potana pona pouvoir moningo azu pouvoir za ya opposition comment est-ce que yo peut opposant yo contester c'est la première fois dans l'histoire ya mboka na biso ya mona ke l'opposition qui prend le pouvoir, qui gagne les élections, une autre branche à l'opposition qui conteste. C'est-à-dire, Ezamba la souka, Ngai, Ezo, il s'est mis au ming. Ce que c'est la FCC a contesté l'élection, il y a bien. Mais ce qui est opposition, bah frère à l'église, mon corps, Ezo, ça passe ming. Yangwana, Tozo, Benganaba, Papa Martin Fayulu, na batona, Inyo Salamuka, na Félix Sekedi, Bakoka, Kolongola N1 et Kotilelo, ba pesa un message à paix, peuple congolais à se retrouver dans Mboka na Moko. C'est ça oyo comme message on a lancé na peuple congolais.
Na bandi message ici komi bandeko balandi ya émission bino bosolo ya mboka bolandi ndeko Christian lobiete to luka kotia mopandi o nyonso ezali en tribal pe to lingana biso na biso toza bana ya mboka moko to kutani bongo na mbala ya sima kaka pona compte émission ya bino bosolo ya mboka botika malamu mabota mabino.